l'effort monter tant sur dénoncer bande qu'on a biso un père ba iba sali yango na monaki ba misem sur na bango na solo na bango parce que ba et belé ils ont trop tard té na bango nzembo bango té ah nzambe wana été Willy Bakonga ba bimisié à une grâce présidentielle. Ils ont passé pour le Congo. Ils ont passé pour le Congo. Mais moi je suis pas d'accord avec elle parce que moi tandis que hier parmi bateau comme si moi dans la situation là. La situation il y a là on d'accord te ba elle comme déranger biso. Le lot aux autres ça va combattre raison. Soit il va aimer la musicien. Parce que les musiciens sont qui dans la musique, ils que Congo marche bien. Mais bon, on a vu ça, attends sur la réseau, bonjour, ça dépend la Air Bolanda, bonsoir, place Bozali, on va dans le Canada, j'espère que le décalage est allé, mais bonsoir, Nabino, bonjour, partout, Ali, et on va monter sur le plateau, Nabino, tu vas pour ça, artiste, surtout, musicien, comédien, politicien, écrivain, vous avez bien surtout, ça ici tout le monde, musique profane, chrétienne, tout ça, à 99, boulevard Anatole, France, Saint-Denis. Tout ça, on a déjà beaucoup de messages, téléphone, numéro de téléphone, dans les bons, tout soit le politique. Si on est politique, parce que la politique à Congo, ils ont fait ça à Kanda. On a décidé de solution de la politique à Congo. Mais, si on a de façon beaucoup de gens qui ils ont fait ça à Kanda. Ils ont fait ça à toi, ils ont raison. Ils ont fait ça à raison. Ils ont fait ça à parlons du Congo. Analyse tout ça juste pour le Congo. Kaka Mambetali Congo. Où est le Congo? Premier point au sol Mambetali Willy Bakonga libération Willy Bakonga. Willy Bakonga obiso nyonso tout. Na lolobi biso nyonso tout congolais nyonso yabi que Willy Bakonga détourna mbongo o etali enseignement, gratuité enseignement. Mais Willy Bakonga sali kaka 6 mois, ceux qui 6 mois, ceux qui 7 mois si je me trompe pas, ceux qui 5 mois na prison. Willy Bakonga a eu grâce présidentielle. Grâce présidentielle, on a appelé Willy Bakonga pour nous avoir tandis que tout le monde, tous les Congolais, a eu que Willy Bakonga détourné Mbongo. Il y a Congo. Est-ce que c'est normal les lopes non mona qui mutuwa Willy Bakonga les lopes va libérer? En plus, mutuwa va libérer parce que bakangi na Congo, mais que kangi na Congo Brazzaville na ngambo. Oh tout le monde a dit que Willy Bakonga bena kimna na valise bena kwa na film James Bond. Nambo na kati me bakati sina ngamba kibimo bazongisi côté Interpol zongisi pour zongisi na mbonga Congo na maboko le de grâce présidentielle a saïga rasoli 5 mois de prison tandis bakati la que 3 ans de prison wa péta de droit oh le lotam souba bon bakumisa que 3 de droit état de droit za le na Congo wa pe yango lelo ba prisonnier o ba téléphone ka kwa ibi téléphone ba toni kuna na prison ba kala mais ba millionnaire ba voleur ba millionnaire baza libanda mais ba pauvre monsieur o tant bazo yiba pona souffrance ya mboka ba toni kuna na prison makala mais ba millionnaire ba to bazo boma Congo ba tinda ba niveau na ko yiba ba téléphone bango na baza libanda 6 mois ya pamba baza libanda. Et ça le peuple congolais passe hein. Et ça le peuple congolais passe. Comment na mutuwa Willy Bakonga biso nyonso to réseaux sociaux mbeinda ki pona comment na Willy Bakonga kimi na mbongo wakati na niveau Brazzaville. Lelo Willy Bakonga za libanda. Bobengi biso lelo ke na état de droit yali. État de droit na bité so pona bato. État de droit mo so ebate. Lelo so tozo pesa ndeko na biso oyo ba okechwa ya mbo raison tozo pesa ba be masombo tozo pesa ba odombo tozo pesa ba tout onyo surtout besoin défendre pour la Congo lelo tozo pesa bango raison tozo pesa bango raison parce que tozo mona ya malonga te oyo zo sala ma oyo zo la sake mboka wana zo ko avancer mboka lelo so ki na kapelo keneza na kauka wana so na kauka tozo ba image zali mboka ma bulu
Mboyo comme maboulou donc inachevé si inachevé. Misa aussi là te so ba timoli koto va détourner mon. So ba timoli koto va détourner mon. Mboko tie maboulou. Tout ça l'information toi na poto na information, tout ça va ndona ki. Ça. Détournement comme ils sont grave na Congo. Soki to lobio o tozolo batolingi président. Bato so ba ya ta so ko critiquer Fachi, ta so mbota pa mo, ta so ko kuta la ta Fachi ko kuta na été. Mais ya biso tozane to amona na humanisme na ta so na kota na ko bata na kuta na Fachi na tsala ta se na pesa eta mote to yebani. Maintenant mboga marché bien té. Ils ont marché bien té. Nous sommes obligés à roloba. Parce que toi quand mboka mo Congo, tout ça la moto comme ngoko américain. Dès que balinga mboka bango zo idete. Américain nenga zana pona mboka na ko boye pona mboka na. Ozongo ko boye pona mboka. Pourquoi biso to linga ko linga Congo te? Léon to jeune, mwenenga na sa émission boye. Ba bole ko ba ya ofinga. Ah zonga kana muziki. Ah kendo sara émission musique ya bino kuna. OK, Congo ne zo déranger biso nyoto. Biso ne to la diaspora sur 90%. Ba Congolais ne vont faire supporter Congo na. Ba Congolais na Congo 90% ba diaspora. To soufaka pona otinda mo na kini meto to mo na souffrance la biso ne to censé roloba. Faut to rato loba attaque jeune. Total rabani na biso te ba identité na biso ba ressources na biso place to utité. Congo za biso nyoso tout ya biso tout za mungala te muluba te ya muswahili te. Congo il faut za nanu mitse mo liboso za na congolais. Ota la passe ya Congo place ya le. Biso longo Congo to ti Congo souffrance ya laki. Mais batmana king bazo bakisaki souffrance zo bakisama siko bakisama. Mutu mo ka yibi pena mbongo pena o eza pona ko soutenir bande ko na biso bana Kinshasa. Na biso mutu toza bande ko na Kinshasa batanga gratuité pe mutayibi yango baye ko bimisa pe babimisiye azui grâce présidentielle. Donc Fachi et moi et bien on habite Fachi ba bilo musu ta musu so sala. Ozara populaire. Mais on a évité ce que conseiller nous va conseiller. Si c'est comme ça, Moutoga Massaro, Asali na prison. Tout ça la bien. Moutoloko la Massaro na prison penza. Massaro zo sala neti ni na prison. Ni ngo Massaro sala tant soit mérité les dans la prison. Si c'est comme ça, Vital Kamerhe, Abimanae, na ke plus loin. Jacquindala na prison zo sala ni. Un journaliste azobundaka pona Congo azolobaka pona vérité oyo le lota aussi le télémela on a sera Kabila ya Kabila azo se retrouver na prison. Ezo noni babilo comme susu ezo la musaba milimo le lota mususu ba mise ba ita mususu ba comme na prêt ta mususu ya kobeta musique. Mais ndenge mambo ekomo kelego ezo koma pasi parce que ezo multiplier sous ba combattant. Ngai bande mususu pe ka mikolo ala mukia na makambo ngota mususu ya komba pe yango ezo sala lota mususu musique ezala pasi po beta na mboka na parce que mambo ele kana mboka na ezo swesa mitu biso dépenser to bimata mususu tongo bo que ça musala moko bo ndetu to bina le hiver obiyu bo etam mususu dépenser OK ça on dépenser temps mususu 3 5 heures 8 heures de temps yanzela temps mususu ke ko sa bulomo o ko sala ngota mususu lobi na butuno o mi 6 heures mo sala ngota mususu minuit poko avant. Parce que mbongo ye fa yasala mbongo ta supona yo mona li fanto nuna bana na yo mbongo nyose komo ki la famille na Kinshasa cousin masa ndeko lokwa biso to ba tomato sani otinda ka o se trouver mbongo ya tumo se colonie ta pour bio ba ta poto ba tomate so ba ta poto ba tomate me ba ole se ba ta Kinshasa ba ta poto so ba tomate me ba zo le se ba ta Kinshasa ba zo le se ma mbongo Kinshasa parce que mbongo nyose ba komba ba diaspora ba zo sala na poto ekinda ka Kinshasa. Comment mutu penda yibi mboko gratuité enseignement ah nzambe wana yite Willy Bakonga babimisiye azu grâce présidentielle eza passe pour na Congo eza passe pour na Congo biso oyo toza ba jeune situation ya Congo pour l'instant ils ont dérangé biso et comme ils ont dérangé biso le lot tozo pesa ba combattant raison. So il va témer la musicien.
Parce que les musiciens sont qui dans la musicien yebi que Congo marché bien té. Mais bah ça l'effort on était tant sur dénoncer. Bande qu'on a biso un père ba yeba sali yango. Ba musicien musu ba ko contre bango. Parce que bango na temps on va sala ka monter. Et ça trop tard té. L'homme est appelé à évoluer. Ce que mon dit que ça que l'homme est simbagé de temps. Osa libre. Osa libre osa là. Bah match à la route de pour la Congo. Malgré moi je suis pas d'accord avec elle parce que à Congo moi la tête tandis que hier moi bah parmi bateau bah comme si moi dans la situation là. La situation il y a là on est d'accord. Bah un peu ça va parce que bah jeune talent bateau bah koya sika. Non, on a biso ya MPR. On a biso ya MPR lelo félicitations. Nzongi susu na point ka ya Willy Bakonga. Mutayibi mbongo. Oyo penda lobby. Ba espoir a lobby ya demain ya Congo. Oyibi mbongo na bango. Bozi botiki libanda. Na ebité, ngana ebité vraiment. Na ebité vraiment. Na ebité so ya solo be ya lokuta le autant so tiki libanda. Mais le bosolo a côté ça va tellement ya poster que non. Willy Bakonga za libre. À libérer à une grâce présidentielle. Soit une grâce présidentielle. Ce que vous savez, on a tout le monde. Pourquoi Babi s'appelle Vita Kamere. Jacqueline dans la salle de côté. Azome Azakuna na kati prison. Parce qu'il a dénoncé qui m'a moko autant sous. Bon, je sais pas. Justice est arabe. Justice à Congo ezawapi. Place une beauté justice à Congo. Nous tous souffrir. Tous souffrir la justice à Congo. Babenge état de droit. État de droit, état de droit, il y a en Congo. Tout le monde place ils ont vendaté. Souffrance, ils ont continué toujours à souffrir. Ils ont souffrir. Nakasa et kuna mboka kutu ya emo mokona mboka. Ils ont ça la vidéo. Na la vidéo moko. J'étais sur les awapi téléphone ngeza. Mais ngana la kisema vidéo wana. Bomona ba kasene bazolela. Grève de faim. Na 21e siècle na Congo bazolela ti lelo na nzala. Bazolela nzala. 21e siècle bazolela nzala. Na ingana tuna na yeba. Brazzaville oka moko ezala ngamu na biso. Angola oka ezala ngamu na biso pembe na biso wana. Basa ni po lelo ta mususu. Balongola moi image ya batu makamba ko lia mama nzala. Stratégie wana. Basala comment pour le lota musuba bale la nzala zala te. Na te Brazzaville na kaka na Angola we. Mais biso bana banda to uta mboka banda soki mbula ni soki combien soki bane nini avant biso mo na to botama. Congo le la na okanzala. Mboka moko ba defara lipa. Mboka moko ba defara makala. Mboka moko kure kendaka nango. Et qui est dans une journée mobimba, na fin du mois, il peut partir, ba fouti pe. Tandis que partir wana ba fouti ça, au sein li courant ko tuté. Courant c'est lité mais partir aux fouta, elo on a le kelanga wana. Aux fouta partir, aux fouta mai, oh yo ça élité. Au ça élité, moi mobimba ko ya te mai yete. Mais na fin du mois tinde lo partir. To la mon peuple ko. Surtout ba kinois. Na pese exemple là. Comment mboka mobimba batu bazo sa la couranté et ya gâté mais na fin du mois futa facture. Facture ba futa. Même bon on a que na mi et pas mi yibi na ba politicien oya Congo. Na déficit mutu na ngate za pe lipekate ya yango na oloba. Bazo yiba mbongo o penda petit peuple o azo souffrir bi mana tongo. Masalanga Patrick Masidi alobaki oko imaginer maman mo azo ima tongo azo te kanguba azata usuna na capital ka so ya $5. Mazo sunga libota azo le sa famille azo tangisa bana classe oko imaginer mais kota suka bakati su ram bakati monga ram kaka mama wana azo bénéfice azo azaka na capital ka $5 bakati su ram na kati wana. Comment va diriger à Congo va cause des gars qui mutema mabebo ba diriger Congo comment va cause la que bolingi ba peuple la binoté bolingi ba congolais te franchement ata ye mona satana komi ko kamwango
Comment peuple obino va pesi bino comment faire souffrir collègue tana biso moto comment bondela taka demo ko comment bondela ba dirigeant Congo bolembisa bo faire souffrir bango trop bozanga mawa muta yibi ba mbongo be na ozonga ka epa wili ba Congo ayibi mbongo ebele bola musabiso po me ate biso to continuer ka ba émission Congo pe to yakaka to banga mutu te bakulu na cravate talebele ba député bango va voter aga oza l'intérêt na bango oza na avantage na bango so yiki ba maitse ba mbongo nde ba voter so ba pesa moi jeep ba voter c'est ça pour la population ba telemela comment population azana courant azana maité ba telemela ngote na ebité nga na ebité mukolo be ngata mususu DG ya SNEL na nini Yasne na parlement ou bien déjà régie de zone parlement na éviter mukolo bengai na éviter musala ngo ezarani kuna na parlement biso jeunesse to commencer l'effort ya koluba ya ko telemela so bozo telemela ngote Congo ekene pa bapaya oko imaginer lelo mutolo kwa Paul Kagame ya Rwanda azolinga ya kopesa don ya ko construire pour la sinistre ya Goma aya construire cité penda aya construire cité na idée nini le to pesa la vie na biso raison o bana sima lelo ke mboka za occupé oyo tongo na idée nini na mboka na biso président la raté po tonga eloko ya zolinga tonga wana uye ba président na biso be ba continuer biso ba hotela ka libumu na bango na ba famille na bango. Oui, bazolinga bafungula toujours occupation bandeko na biso ba combattant balobaka leo to komo pesa la raison c'est ba mboka na occupé to moni vidéo moko zoleka na photo un président de la république ya mboka na biso ayami mupaya so na mboka na tayi na ndaku na yo mupaya za na sima no yo zolakisa nzela mais mupaya liboso yo na sima nana olakisa mninga nzela franchement so la bi que non le lota mususu que mboka ezana occupation toko pesa raison Paul Kagame ko iko tonga na Congo ata mukolo moko te potonga tonga wana batu bavanda na ezala ka bato mboka na ye ka ba Rwanda mbo bavanda na kati wana ezala contrôler ba Rwanda na kati na ngoya ba combattant mais siko mikolo funa zong so ba combattre belé parce que on so comme zong so ba kanda talika to collaborer na ba musicien to tsana ba mona seto meka mo bo mamuke mais na moni lokola Congo wana esenga ka ba combattre fo bazala vea yambo wo mela il faut ba continuer fo bazala ba bema so il faut bazala parce que Congo soko tikela ngo eza ko ndako bana so tika liberté papa ate mama ate ndako eza ka désordre ngai na wolo baboye Congo eza biso nyonso tu jamais président ya mboka mo wa ya pesa ta usulwa na mboka oya biso aya ko tonga parce que biso to wana mbongo te tane se to wana nyonso lelo bako iko imaginer comment mutu mboka lokola soki Rwanda akoma numéro 1 exploitation soki ya colton tandis c'est zo te pas biso allez-y comprendre biso fa to ka miki pour to comprendre mon est dans la chasse na msusu par ignorance to ebate mais tout ça l'effort to continuer dans sur la politique analyse na biso sur la musique te siko to nga to ko tsango pena to ko tapina tina politique asi devant na poana nga ba na coin président Reagan na coin Yannick WhatsApp to commence sur la politique très simbelenga et peut faire comment faut ko tanga mo po e pas le bien